na binoté babangisa bino pété. Il suffit de croire na ye. Pour oya zakati nanga, aza plus fort que oya zakati na bino. Rectifier tes paroles. Préserver ta langue. C'est que préserver ta langue. Retire tes paroles. Mais des fois il m'embête à boy. Na émission, toi c'est émission. Pour moi sur la émission faut sur la boy. Photo soit na kaka. Ba le papier ben fort ba ninga te. O reconnaître ba ninga to za niveau ya batunyo. Mais niveau na ngato beta masola ta niveau na ngai. Muto patika prince abini ça bani ata fondé na mbonda. Na pese na mboto. Ils m'ont laissé de faire mes travaux. Doublé, yo salama kambuna yo. Pourquoi la tête est boule? Pourquoi le monde est boule? Pourquoi la grossesse est boule? Et quand il vient encore, deuxième parole, avec double, tu fais ça très bien. Continue toujours à le faire comme ça. Parce que yo ça m'a bien. Mais je suis avec toi, on est ensemble. Ma vie, amour père. Amour tous ensemble. On va embrasser, un bisou et pas un bisou. Cette affaire ça devient sérieux parce que je vais insister dans gros. Quand tu dis que y a bimela rayo, azobimelo na ndenge nini. Préserver ta langue. Préserver ta langue tant que solo là. Mokeli, parce que je suis. Le succès, c'est nous qui donnons. La paix, c'est le succès. Succès. Parmi 3 personnes dans le monde, il y a succès. Préservez ta langue. Dans le succès, vous avez nouvelle plante, laissez les nouvelles plantes sortir. Ali Djabi nouvelle plante. Toutes les nouvelles plantes, laissez-les sortir calmement. Ali Djabi Mamba, nouvelle plante. Nous ne sommes pas des mêmes en cabine, nous ne sommes pas des mêmes niveaux. Nous avons exercice à musique. Janeli Mbemba. Tunio Soto Zotangilanga wana, Bazana stylité. Et puis Janeli, tout d'abord, c'est un grand chanteur. Et puis deuxièmement, à interpréter, à faire, à interpréter. À limiter, venir à interpréter, faire. À limiter, venir à interpréter, faire. À interpréter, faire. Vous avez comparé ce qu'on a, ça va filmer, ça va mettre à mon faute, ça va nzembo, ça va danser, bien ça monde. Coup de chapeau place Azali, Mokolo Mbonda, ndenge ya lobaka Mokolo Mbonda, coup de chapeau na place Azali, abinisa biso mo sina moko otoko simba été. Mais c'est pas du waouh. C'est pas du waouh. Ah, c'est pas du waouh. Gelingeli, so esiliga pa cheka. Ganganga. Pimba. Solo clano ya pas ma avant qu'on a crié on a yemo linda sirène. Bisous bébé. Aya. Quand on a comme société, si toi azaraka moko ya wira. On a mtu yo yangola comme J3 J3 Kazenga J3 Kazenga fa pisa communé moko boye biso au début J3 ezalaka jomo baba na obeta pa wira yepe za matala na ifa za na communé on dem mutala nga komona papa wemba papa wemba za na azala de sala da scène on m'a dit qu'il faut nga komona famille popa on a petit fali ezaba faux copie c'est na Luanda akutumta niveau na wazati ni mutasala film ni zemi ni donc ni prématuré, ni mort. Souhaitez-les beaucoup la cas. Souhaitez-les beaucoup la cas. Souhaitez-les déjà na souhaitez-les beaucoup la cas. Nous sali boza pe na artiste c'est belo manquer respect. Kando lo bibo. Souhaitez-les beaucoup la cas. Aza ni sambola te. Dans le bien ba ministère au artiste bazana ngo. Moi je parle du lobby awa niveau na yote. Niveau en Angola, attends sortir souhaitez-les na nenga ba ya Angola. C'est pas de mon niveau parce que so na zongi c'est place avec une question, de tout ça tout bête na avec une question place pour ça qui va fuir na biso. Tant niveau nanga.
Bien, mbote na balandi nyonso ya émission Awabiso ya bino molobeli ya mboka Georges Chimba autrement dit Miss Girl artiste talanga inazala suste sengo ya koyeba ete bozota la émission oyo partout dans le monde na ba moyen nyonso bozota la biso ça dit na ba téléphone na ba ordinateur na ba télé na bino ba smart TV et na ba moyen nyonso bozota la biso na pesi bino mbote tika na bisana ba ike nazana sengo lelo ya kozala na artiste na biso ya mboka na kombo ya WCD Fantomas boyebi sima ya kubungisa moko ya artiste na biso autre kotika biso pasteur Christian ki mbukusu nde tozongisi WCD pona ko solana ye mwa mukieto yeba lelo na ndenge makambo kende e kozala skoyo ndenge nini alors ba détail nyonso to solana artiste ya mboka lokola basango na ngina ibisana ba yike ete le 28 oyo toza bongo na Junior Amorine na Kimbangu na marathon na biso c'est la magie avec l'artiste musicien Amidol Fabrice Amidol nde zobeta concert wana Amidol chante Bill Clinton alobi akolaksa na baike o nyonso za na ngolo kola likabo o nyonso za ngo comme prédisposition nzamba chakati na ye akolaksa talent na ye ce jour là le 28 biso nyonso na équipe ya G5 production pe na baike batut nyonso balingaka Miss Girl artiste tokuta na wana et kosala kaka toujours bien ba éviter baza ibele lokola voilà ça coûte poulet Iroman il y a vraiment ba surprise ya ko yebele bele e kozala wana ndenge na informer lisusu na baike ke pona bandeko nyonso bazana mikakatano ya lisano ba mama bazo sepela lisusu te ko kendo lukano nganga kisite akanga mobali na yo tout soit bakanga mwasi na yo po zo sepelisa ete résoudre yango kaka pona lisano ndeto yelibino solution ya Mbappé na Cyborg Mbappé za alcool Cyborg est sans alcool. C'est-à-dire Mbappé ou comme on mbango ya Mbappé na tango ya lisano. Bozong sanabino esengo na mabala po ba divorcer dimné. Papa misala makasi mwa bolembo ezali. Ozana mboka bapaya. Na ebineni na kosala pona komisa yango kuna po ba témoignage ezebele. Merci na docteur Dieu merci Kimbangu pour na solution. Coup direct qui raté Dieu merci Kimbangu. Ozo sala ngo bien. Tozana Mbappé, tozana Cyborg. En tout cas solution fin cop. Hein, pour pesanga raison, contactez Miss Girl Télévision. Na numéro est en écran, c'est-à-dire nous ebande na rekomise la yo partout ici ka et Zoamio. Na pesimbote na ba partenaire na nganyonso, na pesimbote bongo na Paris et pas ya la baronne Linda la baronne, na pesimbote pas ya papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck Boukassa. Merci papa pour na nyonso, toza vraiment reconnaissant. Merci à koyeba ete ya Roby Visor za rappelé na biso Aigle Roby Visor. Merci à Patou Kia na pesimbote bongo et pas ya Jérémy Yaché hein, na pesimbote IDPS toujours. Alors, na ngina ibisa na baike pelisusu pona ba fort na bino bosalaki naza nominé na Culture Award nde bakanisaki ba pesa ndeko na bino trophée pour 2024 na tikaki baninga penal kimiate na fonctionnaki comme il faut ezalaki période ya colonisation boyebi na ba port na bino esalaki ete bakanisa ngai na 2024 ba remettre nga trophée au mais balbi faut que no mo système ya vote pour Bappé ça raison tes artéroté moi tricage ezali oté moi boy donc ba yon ba chebiso na course na confrère nanga oyo to sana ina fiche wana mais na nika bino bo voter bola kisa batu nyonso bola sangola mo bato loanda ke awa biso to le karabango na ebele na ina mona ke boleka bango na ebele. Et puis, il y a non, batu nyonso, bakomi na conscience que ah ezaka biso. Ça dit beau voter na numéro ils a affiché wana. Au komi na okaka Georges Chimba. C'est simple. So moni pe Georges Chimba au pesa musala, au komi koka Miss Girl awa biso. Soit au komi na ko tata awa biso ya pamba. Pour batu nyonso ba yebi déjà que awa ezala rango biso. Et puis na ningi avec apport na bino na ko makuna na kende kozwa trophée wana po et ça là toujours bien défense toujours ya drapeau pe ya communauté parce que na bandi boye na kozwa 2024 oyo 2025 pe na kozwa yango 2026 2027 2028 2029 na 2030 j'espère que na 2030 na kocha moi repos na kobenga mwana ya ko remplacer po oeza royaume bango bazalaka kuna mais awa ezalaka biso potango bayaka bakutaka biso bakendaka batika biso kotala ngai botala makambo ezoleka na sima na ngai te bachaka tembete na moto azana zongo inene surtout soko liaki madesu na za en face ya WCD lelo il y aura à boire et à manger WCD bonjour Yahweh batela Yahweh batela
kolonanga na kweyate Yahweh batela Yahweh batela Yahweh batela kolonanga na kweyate tabalobi osanga papa ye apana yazali nzambe tabalobi osanga mama ye mama na yo azali nzambe izali nanga ebongwani esengo kolela nanga ebongwani esengo na kobanga na ngai te nkolo na nga azali na ngai ye nga na kobanga na ngai te nkolo na nga azali na ngai ye Yawe batela Yawe batela Yawe batela nkolo na nga na kweya te Nzambe ya Levise Mukeba Nzambe ya President Kasena Malaje ye Nzambe ya bapastere nyonso ye Nzambe ya mokili na se na likolo na se eza kaka yo Nzambe apesaka bomoi après la mort eza kaka yo le repos après le travail eza kaka yo Nzambe na ngai Nzambe batela alléluia 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 oyebi bato na bandako esali bango bien vraiment double CD. Alléluia. Alléluia. Tokumisa Nzambe, tokumisa Nzambe po moni bato ba biso to bana bitike, Nzamba bana bitike, Nzamba bana bitike, Dieu des orphelins, Nzamba ba vierge. Ah, Nzamba ba prophète. Ezana pasteur moko alinga o mingi pasteur Beste Kibakila. Papa Beste Nazarat no fan na yo. Papa Beste Kibakila. Et là, quand on s'est à Londres, pasteur à Londres, pasteur à Paris, pasteur aux États-Unis, pasteur partout dans le monde. Pendant ça, ma camarade bien. Tous en a pour sa prière, tous en a pour sa assistance spirituelle. Tous ensemble parce que ils ont ma tata. Et la matata ils ont mon nez na basali ba moke. Photo par basali ba comme partout dans le monde pour message à tata et ils ont capté. Et ça m'a cambo tata double CD depuis que je suis devenu roi et ça première fois na yo oya ko consulter nga c'est-à-dire tout changer moi concept ya émission ningi za la kaka o eza beaucoup oyo et mituna nyonso ona kubongisa ki pona yo lelo e bongisa ma ki pona yo eza na kati ya beaucoup oyo j'aimerais que o chaka le boko na yo likolo ya beaucoup oyo comme ça au prêter serment pour que tout solo la vérité du début à la fin. Eza ba kiste Ils ont la cité. Pour nous, on déjà nous avons la télé, nous avons qui voit la pêche, qui cite au bon, la yo déjà la télé non déjà ba rouge na yo so rezo na la télé na ba nzete ba chaînette ba ndenge ba roba bazara ba kisi baze belé ba roba kisi baze belé ba roba kisi baze belé yo siko so ça livre no moko boye malembe s'il vous plaît malembe déjà yo moko déjà et na lingi te complications en net ne bandeli boye ok on ça ba ba na yo c'est na livre mo na evito so to pas na les livres livre so mo na ba question ka bon c'est pour na yo yango ils ont Dieu moi ils ont un concept à Bonzambe ils ont un concept à Bonzambe ils ont un concept à Bonzambe qui bon ngata na concept ils ont un concept à Bonzambe yo pour moi Nzambe à part que za mwana Nzambe na za na mosali ya Nzambe voilà boyo ni mate nga na mwana Nzambe nga pa ko za mwana Nzambe na za susu mosali ya Nzambe le quoi ça la papa abiso yango monique je jure la vérité que rien que la vérité. Voilà. Donc je parle que la vérité, que la vérité fait son travail. Ok. Amour, 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 Georges Simba. Je vous aime parce que vous êtes mon fils. Je t'ai créé à mon image sans me demander, sans ton accord. Et vous êtes là, tu es devenu roi. Et la roi. Je vous ai pas encore posé des questions. Je dis bien Georges Simba, je vous bénisse. Tu fais la je jure la vérité. Mais attention, je jure la vérité, rien que la vérité. Je dois parler que rien que la vérité. Georges Simba, comme tu es devenu roi, moi la double CD, avec le Père, nous sommes avec le Père parle, il t'aime, il t'a créé à son image, et puis vous êtes là parce qu'il a voulu que tu sois. Oui. Amour. Au nom de Jésus, Amen. Ouf, je t'aime Marie, je t'aime Jacqueline, je t'aime Thérèse, et je vous aime aussi Shimba. J'aime tout le monde, tous les êtres des lumières, Dieu des prophètes, Dieu des orphelins, et Dieu qui donne la vie après la mort, Dieu qui donne le repos
vous êtes libre. Notre Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et je t'aime Jésus-Christ. Amour Jésus-Christ. Qui s'est fait l'homme pour venir nous sauver. Qui nous a racheté avec son précieux sang. Amen. Moi, je dirais aussi merci à les très hauts de nous avoir protégés. Nous sommes sélectionnés parmi les vivants WCD. Mais chapeau na yo ndé zobangisanga ba chapeau na yo nazo comprendre ce que changer la nzela okomi ko keneso ndé mina ebité. Oh, c'est un mode africain, ce n'est-ce pas? Donc oh ça na maramba. Les culture africaine. Tout là t'as biso boyete parce que ba chef. Ba personne zété ba personne zété ba magique. Ba pesinga. Eza ba bisiko wuti ba personne ba magique te boyo. Zo ba ngapira yango. Nazo mona ko komi ndenge. Merci à Zambi, à Pasteur Best Kibaki là. Nazaki na montagne, nazaki na ye, azaraki pe na ngai. Donc ngomba o tozaki bilo ba pesa ki yamana. Olobi? Ngomba o tozaki bilo ba pesa yamana. Ngana tozaki ngomba? Yo na Pasteur Kibaki là. Ah. Yo bi ke boki ngomba bo. Yo lobi sko ngai na ngomba ngana yo to ngana to ngomba ni. Ngomba ngana to ko mikolo to ba prier. Yo lobi ke ngai na yo to utaki ngomba. Ngana ngomba ni to utaki to éclairci déjà makamune bandeli boy. Ngana to utaki ngomba. To na ngomba to utaki na oti. Ah donc ça na ngomba to mataki na yo ngai. Yo wana na molimo na makamuna yo to ngomba na oti ko matisa yo ba pesi yo ngomba yo uti ko matisa nga. Donc ngamona za na ebite ke monsieur matisi nga ngomba. Matisi ngomba. Matisi ngomba. Je vais te dire que na sala au sana tout na. Na chaba qualité katina au sana tout na. Te uchaba qualité kati na ngai. Chaba qualité kati na ngai te nzambe mutachaba qualité kati na ngai. Te nzambe mutachaba qualité kati na ngai. C'est lui qui parle avec toi. Alingete que na soana, to soana te to sala. C'est lui là qui parle avec toi. Oui. Bana nzambe ba oka ngwa nzambe. Quelqu'un qui peut parler qui t'a créé de sa volonté, qui peut parler dans ce monde. Personne. Bien, il est écrit, quand vous éleverez les fils de l'homme, vous reconnaîtrez ce qu'il est. Tika tango tukoto mwana moto tukoiba oya zali. Awana awa biso muto atombo makakoleka batu tu ezaka nkolo mokeli Jésus-Christ. Bobanga na binote babangisa bino pété. Il suffit ya croire na ye. Po oya zakati nanga aza plus fort que oya zakati na bino. Ata oyo azakati na yo azana biso awa. Donc yeba ke oya ngande aleki. Po ya ngande azali kolona nyos. Voilà. Double CD. Zambe batela, Zambe batela, Zambe batela, solo yawe na pe Zambe batela, Zambe batela, Zambe batela, kolonanga na kwete. Atabale biye zanga papa e, papa na zali yawe. Atabale biye zanga mama e, mama na zali Zambe. Je t'aime Marie, amour Thérèse. On peut continuer. Moi, je sais non comme ça quand des pourquoi il arrive que vous comme ça nzambe mais vous ça moi pas mélange moi il y a pas prière na bino. Ce n'est pas bien parce que na nzambe ti. Un double CD. Vous voulez être doux et tendre parce que Marie, Thérèse, Jésus-Christ et tous les êtres de lumière quand vous êtes rayonnés ensemble avec eux et vous marchez ensemble parce que tous en est tous unis en moi, vous ressentez ma présence. C'est la présence forte de notre Père est avec nous. Donc nous sommes libres de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Nous sommes libres de faire notre travail d'une manière ou d'une autre. Parce que nous associés nous amènent à Moussa Naï, à Rosala, nous amènent à la place Naï. Il y a un moment, le roi Yémoro Zanaï, à Pesabiso, un message Naï. Malgré que tout sur la maram nabiso, c'est que moi j'ai aimé, c'est que tout sur la paiement bonzambé trop et ça la bien. Car Yémo Mokila Lobby, quand vous élèverez les fils de l'homme, vous reconnaîtrez ce qu'il est. En tout cas, bien que tout ça m'a comme nabiso, mais faut tout reconnaître que non, et ça mon tumo ou orti kabiso na paiement. Parlons un peu et il y a obsèque, il y a pasteur Christian Kimbukusu. Comment cela s'est passé d'abord? Non, très bien, paix à son âme. Et joyeux anniversaire aussi parce qu'il est avec moi, je suis avec eux. Donc, il est toujours le baboué, tous en aïe, à vivant. À vivant. Toute une question dans la bouée. Question, dans sa réponse. Dans sa réponse.
azo peso ba réponse matoi fait yo karabana na nzambe ba yo karamatoi ba yo karana mungongo nzambe. Quand Dieu parle leurs enfants ou leurs fils ba yo karamakambu papa zoloba. Papa lobi paix à son âme et joyeux anniversaire parce que celui qui couvre avec Jésus-Christ n'est pas mort, c'est Jésus-Christ qui doit le faire la vie comme lui il est la vie. Voilà, allez-y comprendre la compréhension mususu. Quand moi je parle, quand je donne mes réponses, parce que picha encore double. Tu dois chanter seulement, tu dois faire ton travail. Voilà. Quand tu chantes, tu fais ton travail, les gens vont découvrir les talents doivent créer. Et puis tu n'as pas besoin d'expliquer ce qui est ta voix intérieure. Mais des fois quand je suis devant le média, du coup je fais mon travail, du coup je fais le travail de notre Père. Nazotika nzambe apesa message na ekota pona bana banzambe ba comprendre lo lenge nini nzambe azosala kati na moko na moko ezotambola bongo tosali matanga ya dakumuda awa na Luanda elekaki kitoko a complicité ya les amis de Lemba bomoko el Luanda la complicité de la famille donc musicale et puis famille biologique. J'étais en communication tout le temps Roger Chita et puis j'étais avec papa de Frad, le père Alec de Christian Kimbokusu et puis notre fille Clarisse Kimbokusu et puis toute la grande famille biologique à Kinshasa, depuis Paris, Canada, partout dans le monde qui sont venus rendre hommage à notre frère, le président d'Akumu, dans le monde Christian Kimbokusu. Donc tout ça qui est en communication, jusque là nous sommes en communication et on est tout le temps que tous en bango, tous en aïe. Donc on habite tous en aïe parce qu'il y a leurs esprits, il y a leurs œuvres et il y a leur travail. Leur message, leur prédication est avec nous parce que nous avons trop jusqu'à là cette affaire Bimela Bimela ça devient sérieux parce que je insisté nango quand tu dis que Dakumu dazo Bimela Bimela rayo azo Bimelo na ndenge nini Dakumu to zani on a avant on a petit porte wana on a petit porte yo yete na na ça non ya ba verbe na moni pas y pas y abisinga double dis-le que non batika mabe abisinga double yemanze momo kona tika mabe message tika mabe et puis quand il vient encore deuxième parole avec double tu fais ça très bien makamona ça ko sala no kitoko makasi continue toujours à le faire comme ça parce que yo ça makamona bien mais je suis avec toi on est ensemble mabi amour père amour tous ensemble on a embrassé mabi bisous et pas un bisou il est parti et on a continué à to solo la nayo donc nazongi obsèque les gars kitoko les gars est bien tout ça qui on a junior Amorim de rendre hommage wana ba artiste tout au ba qui quoi assistenga na mama tanga ngonde les gars qui na pesi bango tout merci coup de chapeau à Janely Mbemba coup de chapeau à Souetele Sibokulaka coup de chapeau à Ketch Simba Ketch coup de chapeau à Junior Fila Junior coup de chapeau encore à Valencia Kapalai Kodo Kapalai et que je salue on a vraiment papa na bamta kufaki donc Kouste Poulet on a papa na mamta kufaki il va appeler peut-être papa qui dans mon Kutuba donc tous ensemble Kouste Poulet merci vraiment la présence nayo merci encore à qui encore là qui était là avec nous tous les artistes qui étaient venus même Presta qui était merci na Devora Piazaki wana na mona présence naye Devora Spirit merci na ba journaliste de tout bazala qui a biso accompagné biso il a fait son énergie na kata makambo oyo a pesa qui m'a le merdi a pesa qui m'a donné corps et âme esprit et puis double tu dois pas laisser les choses les kabongo na ko chata ba million ka pokaka te réaliser les kambo et puis celui qui était détective m'a donc objectif na kata makambo ça qui sous partout qui aime que je dis merci ma lumière Lemba partout qui aime lui au moins to y réunir to kutani ka trinité au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc c'est là ce qu'on fout là-bas, tu vas devant une réunion trois personnes. Moi, ce que biso Georges Chimbasco, Lemba P, bon réunion mon caraboé, non, Kobaïti, Patou Kiame Kobaïti. Je suis avec Enazana Bang, Touringa à tous les bébés. Mon Patou Kiame, Georges Chimbaba, c'est qui va bien. Avec tout le monde, ma spiritualité, bon, tout le monde, ma réalité. Nous sommes avec eux, il est avec nous. Tous en a bango réellement. Tu bengi te bengi babsu basi ba contre ta to panzani. Tu es sous des réunions. 3 personnes en dessous.
toujours Georges Chimba, toujours patron qui a mes lumières à l'emba. Ok, na bengaki nani bravo, na bengaki bravo Masamba, na bengaki bravo Masamba, na bengaki bravo Masamba. Chikolo Kuli. Na bengaki Chikolo Kuli. Ah, on a bengi Pierre Mukoko, na bengaki Jivenzi, Roi Nzingankuvu. Jivenzi na bengaki ye. Ah, na bengaki bango wapi bango papa. Mabino. Oui, bazaki appelé 2 ans na bango ah, 2 ans na bango ah. 4e réunion, ba carte bandi. Apona mambetali boy, kata apona mambetali boy, kata apona. Ici dina suka nango, tant na yego na bureau a biso asalinga ka facture, asalinga ka procuration, na juni na ki la banque, na récupérer ma cambo. Na sisi mambetali ma matériel. Mambetali côté famille, j'étais avec papa Godefrad, papa Godefrad m'a donné quelque chose là comme par contribution, et j'ai aussi essayé d'arranger ma bétali, donc la famille peut regretter qu'il y a associé qui va monter dans l'organisation Matanga, peut-être quand ça va ça la plus que oui ça la qui va mais non nous rendons déjà hommage la famille qui vient par rapport à Ibaka qui basa tout ça dans la Luanda la grande famille biologique aux Kinshasa bazana bango même moral bah bazaki awa net na ko découvrir notre fille tous à l'année awa notre fille Clarisse qui beaucoup tous à l'année awa donc c'était bien koyé ba na papa koyé ba mwana et puis c'était bien aussi koyé ba sous père Aleki. Et il a contribué, il a fait leur contribution, c'était bien. Donc, sans tambour ni trompette. Donc, c'est qui Togo, on sait que les gars est bien. Merci, Pena, grand frère Nabiso Junior Amorimou. Merci vraiment, Soussou, papa Junior. Attention, à Bio, Takoumuda, Boké Rolé, na Junior, Kermès, Boké, oh, nous rendons hommage comme ça, Biso, mais c'est tous à te rendre hommage, bon. Togo, vous appelez un terrain, vous appelez espace mobile, tu y vas, tu bêtis, Biso, forme un absent, ou les layango. Maintenant, c'est la bâche, la banque, Katafal, qui bâche la tenda, non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, excusez-moi. Tu as négligé le deuil, tu as biso ba musicien, tolé la bongo. Même Idakumu d'ailleurs moko de son vivant, tant alela ki Mubambi de Chesco, alela ki bongo. Tant alela ki Edibara, alela ki bongo. Tu chaki na terrain bongo. Tant tolela ki Jorkaef, tu chaki na foire. Tolela ki bongo. Ndenge pe toleli Idakumu da toche. Tu supposais que cornet na terrain GD c'était bien, tout le monde a rendu compte d'un hommage qui c'était bien, donc ne parlez pas n'importe quoi et puis ne parlez pas en mon dos. L'amour de tout aligné en côté, aimons-nous vivants, dis-moi en face que je t'aime, fais des choses librement, montre-moi que tu m'aimes quand je suis là devant toi, aide-moi. Bande kona baninga bazoba mengo baboy ko salisangai na beti bature luwana mobima baboy ko salisangai mama mokolo na ko kufa o barishe bako mona nao bako kundanga na sanduku ya malonga vedete ngo akei cotisation e commune ya concurrence bawela nde ba titre o ngayo yo na bomo ibazali ko belela o baboyne ko salisangai Kombo na ngai mandola lo banzote mama Kombo na ngai perbouche ndeko ya azanga Nazwi nalie nazangi na koma lokola mwana ya soso Ngai yoyo mokili mawateo Moto na vie privée na ye Président Kass na malange Ebembe na nga ata na fulu ya leta Baimbo bakolela nga Rachne Ibaka Rachne Serge Ibaka na state Sarang Kama Basara. Linda la baronne na PCP Mbotesi Kazali. Alors double CD. Lelo yo tozo sur la sous makambu ya Humanité posia ke ya tiki biso. Alors toza na double CD. Alors tiki biso na biso toza na ye mais double CD. Yondo je yebi ko zana ye. Biso ten ngana zolo banaka na biso. Yondo yebi ko zana ye. Ningo zo bimela kayo. Ko comme ça biso yote nana zolo baboy. Na biloko la ndakumunda zali susuti. Ake Kopema. Carrière ya double CD. Dioge Dianti. Et Osugandeni. Il nous reste que l'honneur pour les humains, car le bradage n'est pas autorisé. L'homme doit travailler, gagner quelque chose. Paye-moi selon les remèdes de mon travail. Mes larmes ont coulé autour de ma boule. Mon âme est triste, oh, à cause de toi. Il est parti d'Akumuda Newman. Il m'a laissé de faire mes travaux. Double, yo salama kambuna yo. Pourquoi la tête est boule? Pourquoi le monde est boule? Pourquoi la grossesse est boule? Pourquoi ba maman balingi ba vimbisa kaka ba boule? Il nous reste que l'honneur pour les humains, car le bradage n'est pas autorisé. L'homme doit travailler, gagner quelque chose.
Ça, ce sont des choses qui doivent venir là. La vie ça roule toujours, marche en avant. On ne recule jamais, je suis collé de toi. Ça roule, toujours, marche en avant. Sébastien Antonio, je suis béni, collé, collé serré, collé serré, collé serré. C'est que il y a ma casse. Parce que nous avons liboso ana, ils ont titre training. Oh, il nous reste que l'honneur pour les humains. Pourquoi? Parce que l'homme doit travailler, gagner quelque chose. Parce que tout va ça bango. Car le bradage n'est pas autorisé. Il ne faut pas demander. Il faut que tu travailles, tu gagnes à ton propre suyer. Et c'est ça la force qui... Et tu parles des anti-valeurs ou des valeurs qu'on doit donner. Les valeurs, tu dois donner les meilleures de toi. Parce que l'homme a quelque chose à donner. Parce que dedans de l'homme, il y a Dieu. Moi, je m'appelle le présent, je suis le je suis. Le je suis est avec moi. Alors, quand le je suis est avec moi, je dois faire des choses comme le je suis. Je dois refléter la présence forte de notre Père Créateur. Le Créateur est avec moi. Alors, il faut qu'il y ait des messages. Il y a manque d'inspiration. Il y a un livre à Nabino. Je suis vraiment inspiré chaque temps. Ça, c'est son... Limbele, oh mama, limbele. Ya Christian, ya Dagumuda, ya Newmane, Peasoname, oh, Maya Yabalela, limbele, oh. Limbele, oh mama, limbele, président Kasseo, limbele, oh mama, limbele, mama, oh, limbele, les fils et mouke, bantibalele, millionnaire, limbele, oh mama, limbele, banalemba, limbele, oh, limbele, oh mama, limbele, Koukase, alela, limbele, oh. Double, c'est l'album, ton single. Ntanda lo babongo yemo Dagumuda, non? Dagumuda yemo, ntanda lo babongo. Ils ont single les oya, ils ont ça là-bas, bon non, parce qu'ils ont tangangai, ils ont tanganga bilo, ils ont tanganga izebile. Depuis père aloba qui ça ma kamna, tout ça là-bas. Ngana sananga ekeko dani dende, ngana sananga ekeko Willy Musheni, ngana sananga ekeko Alexis Fumusi hymne national, ngana sananga ekeko Adolphe Muteba Chila Mwinya, ngana sananga ekeko Shabani Reko, ngana zana nga ekeko awabiso obukibiki lokoti si chibau kitina vanda gambanda vandeli samina lila gambanda leli yango na pesi papa mama raison aboyaka na bango libalo yo ngana mobembo yo tikali na sima okotisi mobali mosusu na ndako na ngai na tia yo libende na mosapi ye bozali mwasi ya bato mimi ngombo yo Bah, un vrai, bah, chanson, il y a bien beau. Qu'est-ce qui te manque? Obima qui n'a coupé ya Jangoubal, soi-disant aux âmes, au sikateo. Osukoli singama ya minuit malili makasi. Na telengani na robe de nuit na kati ya chambre. Tina tongo oyete o pole wanga. Zoko kendake sika babengaka yo mumbenga love. Mumbenga love. Ben, ça fait si longtemps, chérie nanga, pole wanga. Nazwaka li susu, baiser noto amour. Li kolo poitrine na yo, visa na ngonde opesa kangai. Ya love, pourquoi lelo kangino ambassade. Moteme comme chauffeur lelo pona kozanga mai. Soy na yonde régie des oya bomo inanga ye. Pole wanga ye. Dunia kilanga honorable. Dede Sheko Fobo Bombanza. Nalela Franklin Kaninda, tout ça boisse ye. Nalela ye. Pasteur David, Julman de Massamba, Freddy formé naleli ye. Gibson Biavanga, Star Alwanda. Oui, big double CD, Régis de Babak, surtout 5 minutes pour les lots, na minute wagina bakanda morobo. Bablo est bien double CD, tout ça sous Nini. Ils sont les seuls musiciens où dans l'avenir da kumunda loba mon yango
double sala makambo na yo jusque là tisikoyo okosaka makambo te na bala libala na yo kana sango na bali na moni makambo ebele mobali na bala azongaka ndako kaka na minui soka de kusha na tuni na meminga mwe koma betanga na bala levise mukeba na bala na bala libala na yo kana sango na bali na moni makambo ebele mobali na bala azongaka ndako kaka na minui soka de kusha na tuni na meminga mwe koma betanga na bala levise mukeba na bala. Ça c'est sur YouTube, sur ma bêtise, tac, double CD à Emile Libala, na Fabrigas, Levis Moukeba, va télécharger, va consommer, c'est déjà, na ça la dernière macam. Tu n'as ni bon ni mouni ni ambouchi, tu n'as ni bon ni mouni ni à chicote, tu n'as ni bon ni mouni ni en solo, tu n'as ni bon ni nignon. Ce qui va lier mouni ni ambouchi, babo quand pour soutenir le pousse, n'a pas ça la nangoni, pour son ambonda. Chela ni bolo ni muni nyambushi, chela ni bolo ni muni nyachikote, chela ni bolo ni muni nyanzolu, njini bolo mamchibula wetu, kapinga wetu abaleni la. Kapinga yo telejai mwajiwani. Bena makuta Antoni Chiombo telejai mwajiwani. Bosco Boble telejai mwajiwani. Mwaji shimba wetu George telejai mwajiwani. Ya muzwa leli yeye telejai mwajiwani. Bijou machia wetu telejai mwajiwani. Matu idole wetu telejai mwajiwani. Papi kasa wetu telejai mwajiwani. Papi ngoloba wetu, papi mongo wetu telejai mwajiwani. Okito panda shala wetu telejai mwajiwani. Mwaje yo ya buzwa leli. Fabrigaze wetu telejai mwajiwani. Machine shina machine. Double. Merci artiste. TV Zangonga double, TV Zangonga double, Telewani minute silio. Telejai mwajiwani George Nshimba wetu. Telejai mwajiwani. Double, yo salama kamuna yo. En tout cas, ça fait plaisir. Il s'appelle Double CD, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Il est plaisir de savoir que Bate Belé, Bazarana Posa, Minute, c'est comme on est Belé. Parce qu'on a chose la nene ba partenaire ba Baksa ma pona Baksa sko minute ils allaient belé à émission. Levis Mouké Bantibal des millionnaires, ça la transfert zone numéro, il y a Awabiso, ça la transfert, tout ça l'émission moi 1 heure du temps parce que nous avons beaucoup de choses à s'exprimer. Tout moi 10 minutes, il y a chanson. Vraiment. Et puis tout moi 10 minutes, il y a la question réponse et puis tout chiter dans ramener tout chiter parce que beaucoup là comme on tape à partir il y a France taper c'est moté sigazali. Beaucoup là Abiso, beaucoup là kakale. Bokende bosisa bofango bosisa nimbele yoyo bokende bosisa bofango bosisa tutana yena manaka o tukoma na yena kisangani yo kuna mabwake la gaba papa maputa bazonga kate baneko keba baleka nelokono na mpuku we limbele o mama limbele levise mukeba o limbele o mama limbele aleka bobo limbele o to comprendre les lots na passage na les lots il y a émission au Awabiso to comprendre les lots mo que talent na succès ezablo mi balé aux en talent mais succès des boyinzoto. On finit l'émission d'aujourd'hui. Nini Batbako pour retenir dans passage dans une émission Lelo. Préserver ta langue. Préserver ta langue tant que solo là. Na Mokeli. Parce que je suis. Le succès, c'est nous qui donnons. La PC va te succès trop. On a succès. Parmi 3 personnes dans le monde, il y a succès dans la carte. Préserver ta langue. Sur le chat Tembe. Maxi Singh parce que les systèmes ont changé. Tu vois moko ti côté to kinde okoma. Fungola mi souvient parce que na Sion babo manati na ngomba babo mamati. Mwinda bacha ngona sa mesate. TV eza radio te. Donc barambo to bete za ma TV. Batu ba omona ba yoka pe ba obina. Donc succès au bezo boyinzoto. Préserver, retirer tes paroles stériles. Moi je suis positif.
Et le succès, c'est pour nous. Il y a Didier Roma, il y a les gens qui ont succès. Tala makambo, tala biloko to tunangai. Na tuni yo kaspo yo lobby na pour lobby que succès bino pour ça la kango. Yo na tuni. Tala makambo to tala biloko to. Il y a Didier Roma, il y a les gens qui ont succès. Maximum du respect, icône à Luanda, maximum du respect Bisiko Zali. S'il vous plaît, lui c'est mon frère. Auta ko kuba le mobo a vous tezo beta mo makasi ya kangebeni. Attends s'il vous plaît. Na répondre au bandi de ba komba fifi na ba chéri, na répondre. Donc chéri to papi to sinano ba c'est pas de mon niveau. Pas de même en Kabi. Na bango. Tout d'abord ba niveau na mati. Mais ba ninga nanga. Tant au beta na mbongo saka musika, il y a beta na esthétique palanka. Icône coup de chapeau. Mais niveau ma to biso to comme là ma ba comme na bonta. Na sali wa ou dans la densité, avant style, il n'est pas stylé. Tout d'abord. Qu'est-ce qu'un artiste? Parce que nous me contents il y a pas combo ils ont ma béningi parce que tu ma béningi intégration on ensemble de communication et quand tu parles maman il tali maman il y a succès dans succès on a yo tozolo ba netoro classe na ramo na banane na ba ngana beta na ba Koffi Olomide na beta na ba Papa Wemba na beta na ba Weranson na beta na ba JB Mpiana na beta na ba Luciana Mobulu na beta na niveau on a na beta na Papa Lutumba na beta na ba Adolphe Dominguez. Bacha biso ba pana bache Weranson bache Dakumuda bache double CD bache Wazekwa vous comprendre aux niveau ba Lijabiete aux niveau ya ba Lijabiete ba nouvelle plante laissez les nouvelles plantes sortir Ali Jabi nouvelle plante tous les nouvelles plantes laissez-les sortir calmement Ali Jabi Mamba nouvelle plante nous sommes pas des mêmes en cabine nous sommes pas des mêmes niveaux na marambetali exercice à musique to na marambetali expérience à musique to na marambetali ba œuvre à musique oza ba tout autant ngilanga ba stylé ba na stylité tout d'abord ba na coiffure té ba na style à coiffure na mté ba style à barbe té 2 ba na comme on ezati 3 ba na danse té 4 ba na nzemté 5 elongi soit l'équipe ba yebité ganeki non moi batimi balotangi wana sona memi yo na bango toki na mbandaka ba reconnaître mon douté mais nga sona yeka bo avocat doublé zande mususu wana ya ko sa koko ba ko temisa biso 30 to télé biso tout mais ngomo ne yo kanati elongino pe bakanga moté ba laxibino toujours ya musée pona Congo mais mona Ayo, Congo, Kinshasa. Des fois, c'est démarqué. Et moi, bon, pape, Banaya Congo, Toyo Kana. Ah, c'est démarqué. Au moins, on a sonné ça. Aya, oleli. Ba, otivi pa, inabi pa, yo. Ah, c'est démarqué. Moi, je m'acasse que les gars, oh, yeah, on n'a pas parlé de ma bandeli. Papa Wendo. Ah, c'est. Au moins, nous, on a la sonde pas du matin. Ils appellent Ricré, il y a que non des tiboué, Racine Sunda, Junior Fila, nouvelle plante, nouvelle plante, œuvre na mute, ba densité, ba stylité. Ba Janeli Mbemba, Tunio soto zotangilanga wana, baza na stylité. Et puis Janeli tout d'abord c'est un grand chanteur et puis deuxièmement à interpréter à faire à interpréter à se limiter viner na interpréter fait ozo me na mama stage droit biso à limiter viner na interpréter fait interpréter fait risiko ozo yo comparer ce qu'on a ba ça ba film ba ça ba métamorphose ba ça ba nzembo ba ça ba danser bin ça monde. Rectifie tes paroles. Préserve ta langue. C'est que préserve ta langue. Retire tes paroles. Mais des fois il y a bêta boy. Émission, toi c'est émission. Pour moi, non, c'est quoi émission? Faut sur la boy. Faut toi soit na kaka. Dans le papier, ben faut ba ninga te. On reconnaître ba ninga toza niveau ya ba tunyo. Mais niveau na ngato beta maso niveau na ngai. Muto patika prendre sa binit sa bani ata fondé na mbonda. Na pese na mbonda. Fondé. Fondé dodé coup de chapeau place Azali, mokolo mbonda, ndenge ya lobaka mokolo mbonda, coup de chapeau na place Azali, abinisa biso moi sina moko otoko simba été. Mais c'est pas du waouh. C'est pas du waouh. C'est pas du waouh. Gelingeli, so esiliga pa cheka. Ganganga. Pimba. Solo quand y a pas ma avant qu'on crie on a yemo linda sirène. Bisous bébé. Aya. Avant il m'envoie yana musique on a pas comprendre que bilo on a mis sur ba robet ezaki non bossa non ba ezaki ba préliminaire ezaki lo ba sopa ce ko lié bandi. Attention, préserver ta langue. Tu dois qui recyclage. Une émission dans le peu Moussapil. Non, na rectifier, s'il vous plaît, na rectifier, na préserver ngamonan, na rectifier, na se corriger. Oui, tu dois aller faire la recyclage, sans continuer que tu n'as pas stérile.
na bato bapesa sa vie. Que ça ne mélange pas les stériles et les gens qui donnent la vie. Donc ça dit la majorité des missionnaires sont entendus le mboka oh ce sont des stériles. Oh, bato boti non monté. Fondé ku tout ça na moi prématuré nani moi c'est normal na ko simbete. Bato musuba zemi ku mo boulou. Nani qui encore là. Nani Ali Jabi ku ta kuna nini na morné nani ya mari ana morné nai. Ache zemi mon na ko mo ndambu mais mon na ko ta bota menaiti. Ba J3 ba nini J3 na kota ngaba comme mususuté J3 azaraka moko ya wira ona mtu yo ngola ko J3 J3 kazenga J3 kazenga fa pesa commune moko boye biso na deli J3 ezalaka jomo ba banda obeta pa wira ye pe za matanga na ifaza na commune on dem tolata nga komona papa wemba papa wemba za dena za de sala da sen on te ke fo nga komona fali po pa on nga petit fali eza ba faux copie faut y na biloko na moko oui tu peux interpréter mais faut pesa tiyo. On va devoir rébeller. Ne me mélangez pas, je dis bien. Tu n'auras pas papa, oui, tu n'auras pas Adolphe Dominguez a démissionné 12 années. Police was a Sunday, puis au bête dans ma coffre, n'a pas Adolphe, au bête dans ma coffre, n'a pas Ranson, Nicolas Zumindé. J'ai même bien admis le moins, c'est qu'au bête dans la bande, pour dans la niveau, non, non. Oh, niveau, non, c'est pas niveau, non. C'est dans Luanda à coup de niveau, non, Zati. Ni mon la film, ni zemi, ni donc ni prématuré, ni morné. Bah morné dans son auto, il va vous acquiser une poudre qui peut même, bah dans ce cas vous voyez bien on t'écoute au check-ici. Donc son nom le babon allez comprendre na figurant le na nenga bongo. Bah na va parler pour comprendre ngai bah tout ninga le mot faux. Il y a un moment ni fallait na clarifier le on a tout. Pour présent cas ça peut que ça ngai. Puis chaque fois pas que ça ngai. Abi double tu dois chanter seulement. Et puis bah pas comprendre de quoi tu es. Mais c'est comme bah question que tout nanga bah relation stérile, bah talent stérile, bah qui n'est pas encore débarqué, bah qui veut débarquer. Parce que tout le monde de ma samba paye avec Senga. Maintenant on a des pitchos, mfumo ebengo. Na PDG Jidoka Luyalo. Na moto presque que na rolia kuna na Martinani. C'est les Manzombi. Manzombi c'est le monde à Lemba. Na vient na biso nani sisi selenge soba de soba. Serge Tata Kibokolo. Na mutale retourne à Dubaï nani Massamba. OK, Massamba. Massamba. Abinanga double toi. Bravo Massamba. Bravo Massamba. Double toi tu n'as qu'à chanter. Même les plus qui va double toi tu n'as qu'à chanter, tu chantes, les gens découvrent ce qui est des talents de toi. Okay. Tu n'as pas besoin de faire concurrence na batmozo, la concurrence loyale, il y a yo contre yo, tu as miroir liboso, yo c'est miséré, yo contre yo. Place bosa wana Angola wana ma place bosa. Moninga no azati. Baninga nanga bazinga de makulusu, bazaka soute. Baninga nanga ba dog morash, ba dog mora utangwana na ya nga za ko mwana. Donc baninga nanga ba luchana mobulu, baninga nanga ba rai weba, baninga nanga ba double. Moninga na za concert les 15 ah tu dis quoi et pas ya Igo de la Forêt ouais Ranson. Aza déjà na orchestre déjà ba musicien baza déjà na Paris. Coup de chapeau biso tout ba na maison mère. Ah bino bolinza mbeti, tolinga nzambe Igo de la Forêt, le formateur des formateurs. Ah tozalanga biso tu limbisanga machanta limbisanga suzerlande moina kangela bote na yo mote mezalite ozali solo bote ya mama nanga Celestine mama oya botanga azana na bomoi mama soki nga na moni yo vraiment esenga komona lisusu mama bon kuchapo we ranson lengi makasi ya fwenge ya bana makoti madusu Vraiment, merci Yangiama, bonne chance à vous. La maison mère Mobimba. Bonne chance. La vie concert, moi, ça là tout bien. Bafani à maison mère, non, c'est bien. Biso bafana maison mère, moi, tous avons voilà. Pour on a niveau na biso beta na biso beti linda bango na beti. Ah Moussa Balele, ba beti on a idéologie linda, ba binisi petit mundongo, ba palo kolanga. Nangola, muta niveau na zate. Niveau n'angazati na obandela bien niveau n'angai azati. Quand je parle de niveau, tu as des critères tout. L'artiste doit être ou Mbappé, Nzembo as artiste, ou dégager pas d'artiste, ou qu'il n'aura pas d'artiste, ou ça la style artiste. Souhaitez-les pas beaucoup là cas, souhaitez-les beaucoup là cas. C'est déjà souhaitez-les beaucoup là cas. Nous sali boza pe na artiste c'est belo manquer respect. Quand le bibo. Souhaitez-les beaucoup là cas. Asa ni sambola te. Dans le bien ba ministère ou artiste bazana Angola. Moi je parle du lobby awa niveau na yote. Niveau en Angola, attention tu souhaites les na nenga ba ya Angola. C'est pas de mon niveau parce que so na zone c'est place avec une question, de tout ça to beta na avec une question place pour ça qui va finir na biso. Donc niveau nanga.
Très bien, on finit l'émission d'aujourd'hui parce que TV Zangonga, si on est l'émission de Rwanda, awa biso boy. Yango ngola, faut pas commissaire Nzambi, apesa binora mutu, moko misgel. Tandis tout ça là bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous avons un plateau où il y a Awabiso. Sur les équipes pour définir l'émission par rapport. Vous savez, l'émission à la chaîne est belle. Pour faire des respects, vous avez des moins mingi. Pour nous, on a santara, à l'aise et puis on s'exprime un message dans les kotara. Ils sont partout. Parce que tous en un, à tous évidemment vous ressentez ma présence. Quand les dés sont réunis, il y a la présence de notre Père est avec nous. Ce monde Boksangani Batumi Balelo, on a bien un Waouté, c'est que mon ala ndenge. Mais le Banga Nazaka Mutabomo, il y a tous un ndenge son aïe, connecté au Bomoy. On sait quoi. Nous sommes à Bangote, c'est comme on a battu sous. 3 jours après, c'est la résurrection. C'est 3 jours ressuscités. Donc, je dis bien. Ah, oui, c'est ça qui est beauté. Tout le monde a marteau, justice pour l'artiste. Voilà. Tribunal des artistes. Tribunal des artistes, c'est tout sous l'autre comme la royauté des artistes. Voilà. Kuchapwa roi, Tokiti, Igwe. Merci. Igwe. Kuchapwa roi, Kuchapwa Abisso, et puis héros de l'ombre, place Mazaba, voilà. L'image. Donc, Missa, Bamba fantôme, Bamba Angelo, Makanganzambe photo. Film Anzambe, donc, Madame Trémissi. Amour, Lévis Moukeba, Amour, Arachina Ibaka, Serge Ibaka. Tous ensemble, tous ces boss de Paris, Pasteur David. Tout le monde a toujours Nzela Tata, Tata za pour biso, biso pour la Tata, Tata sala biso pour naïe. Et en mon émission, Tata soutenir en haut et qu'il est toujours liboso et puis misa artiste, vraiment open amitié qui n'a pas produit à la belle, il y a biso à Awa biso. Donc si vous voulez, si vous avez besoin de moi, contactez Georges Chimba doit parler à son artiste et puis tout est bien. Et puis ce bolimbo beaucoup à peine Ngamongo P, na sola pe Ngamongo P parce que na Ngamongo, les numéros sont là, Bobenga. Et puis mon numéro c'est 933 390 695 933 390 695. On a obtenu sur un double CD directement. Numéro à Abisso, bureau national management, et Zawana. Donc, artiste Nabino Nazawana. Dans un projet, ils ont un studio. On a un logo, on a un gospel, on a un logo, on a un limbelle pour encourager les gens qui aiment les limbelles. Ce sont des choses, et c'est recommandé chez les docteurs. Voilà. Ça va bien. Donc, et puis, et après, on a tout ça, il nous reste que l'honneur pour les humains. Voilà. Après, il nous reste que l'honneur, tout ça, mon Bengalov. Après, mon Bengalov, tout ça, Ekikwafoire. Après, Ekikwafoire, tout ça, les vismou qui vont les millionnaires, Libala. Auto-émina Fabrigas. Et puis, tout ça, vieux chinois, ils ont sur YouTube, vieux chinois, ils ont générique, featuring double CD et Villanova. Donc, Maramutu, Yamwana, quant à moi, merci. Je dis coup de chapeau à Mimi Ngombo, Ngombologi, Ngombolov, coup de chapeau à Sarah Kama Basara, coup de chapeau à Sarah Lundolu, Lundolu Yamama, que je n'ai pas encore fini. Je dis Rachina Ibaka Rachina. Gros bisous. Je t'aime, Marie, amour. Merci, moi aussi je dis un grand merci et puis bidédicace à Linda Labaronne en direct de l'Europe. Je dis bidédicace à Patrick Petit Messier les docteurs ainsi que à Sarah Ilonga. Je te salue là où tu es en direct de Belgique, la fille enthousiaste. Mais le président, je dis un grand merci aussi à. M'a dû de dire qu'il faut continuer de faire ce que tu fais ça très bien. Merci. Président Kasna. Malange. Non, Papi Mongo, Yepisa Mutunayo, Yepisa Georges Chimba. Il fait son travail bien, j'ai apprécié. Merci. Et puis il continue toujours. Bongo pour Azar Benissa Mabanda, Lobina, génération en génération, parce que c'est royauté. Voilà. Et Baba Messano Bongo. On n'a pas le choix. Les rois sages, Gaylor Kinzonzi, je te salue là où tu es. Les rois sages, merci pour mon papi, ou le papi Nani? Papi Mongo. Papi Mongo. Papi Mongo, président Kass. Merci et commis. Les boss de Tcheveri. En tout cas, nous avons un bino lisusu. Kakande bo soutenaranga, bo continuer à voter massivement. Faut na kende bo voter. Faut na kende gisasa na kende boza trophée wana pour na kolatsa bino be fort nyonso bosala ki pour que na zwa trophée ya culture award. Merci l'artiste WCD. Na luli linette na yo na banzi ezara ba produit ya maman Hortense Mogosa manette na ki kolo to pesi pe mbote sigazali. Luli linette. Na luli linette. Par mon amour on a kabeli yongwa. Ah na kabeli yong. Ah merci. Par mon amour. Ah merci. Kabeli yong.
surtout banda tobandi eza première fois artiste akabelangi loko na plateau boye vraiment tobandi déjà action de grâce. merci Nzambe batela double s'il te plaît nalingaki ou finir émission oyo zomo biloko no mobu ya bakala kalo c'est zomo ba mélange moko boye na ba biloko ozong sa mo bato sala bato bien vraiment ngana kina ngai eza première fois na tikela na souci chéri yo détacha otika zong sala na lite na zong sala na banda bon zong na zong na banda ko kabilo ngosusu eza pacificité ba moni ko te na banda ko zong la suko kabilo ngosusu d'accord na zong na pesa bango na onde na pesa ki bango merci tika na lo balelo tika na bimisa ya mobe kwanga te na bomba na banga kozwa liboma ye tika na luba ezali kambwa motema tika na bimisa batolie ko uta ngambo na ngambo ko konsolenga na likambo yango na se couple na souci chéri yo détacha otika bébé na ndesi banda yo kenda akola na biberon abandi kongoloma elongi na yo na bosana ye kutala sima tenga sina kata singa nakoma mitelenga no lwanda mobimba nazangi kolonanga selebula kati nazangi kolonanga Alexis Mfumusi Shaolin Kinwani papa Junior Mandoki avoka nanga ezangi mokokokokoli balinga mbila sombe Yves Kabototo batetindika nanga na monoko pisha nkobwalia teye bakabi bolingo ye losia sasarita bola Pauline Manare Fifi Manare yubola Micheline nationalité belge Fifi Kinwanya yoleli koya na yo te papa kozonga na yo lisusu te tobandaki potalange kotika kotanga makila se mokolo yo kozonga ye okomisinga veve na bolingo ndo ya betike moto azanga baboti na moto azanga bolingo nani etike ngayo président Kase osalinga mabe shusha lumière osalinga mabe Maemi setoni kantine koleka pinzoli ya ngubu Maemi setoni kantine koleka pinzoli ya balene Zamba oyo ezangi nyama makasi bapasta yo bayoma dakumuda bayoma mama